Tuturoba, je me permets de vous poser cette question parce qu'en fait, on a vraiment la landa qui documentaire. Il y avait une question au Baposa qui Koffi Olomide sur Makambo et les Kaawa sur les viols par rapport aux filles au Baporta qui Koffi Olomide plainte. À propos, il y a Koffi Olomide et Zaki. Ezaki vraiment bien été, c'est comme si aza dessus comportement ba fiwana yo personnellement et ça là ndenge nini actuellement aujourd'hui et comment ko bloquer mon makambo belé. Voilà quoi. Parlant de ça, boza yo mon côté ou boza bato belé total ki bongo documentaire il y a Koffi Olomide sur Trace Africa. On a vu c'était juste la famille to éviter zo salama makambo comme salama entre famille Koffi Olomide comme ko se méfier na bato libanda na ba particulier to ndenge nini parce que au moins ba mususu pe ne olobi za yo mokote mais to koka pe ko mona bango na kata documentaire wana mais to moni bango te du coup to moni car juste la famille de Koffi Olomide. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso Congo promo oyo eza kuya kusamba te tembe na mutu mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV o boya sel mokili na esia ingénieur afingi nous petit non monsieur ouais Congo promo TV toujours en direct pour la ba Potonios Belgique ba la Potonios ouais balobi Raf Ngindu Congo promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibolandango li solo oye. Ok, et Simbi, aspect, ma solo c'est formé Silite, Congo promo toujours, grande puissance, come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Babunda na nga quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo promo monde entier international, n'est-ce pas? Kini dobi ke biso loko tati na bakini tara Congo promo toko ta partout bango ba limiter biso loko ta partout donc abimisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo au Congo promo abi Congo promo ne au site ndanga ma BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Ça défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Système sous-soi pour atteindre retraite professionnelle. Hollandi. On va atteindre retraite, surtout Robon, ma biso. Te omoni bato batala biso ba ebiti. On ba artiste mususu pour émission na bato batala na internet, fa lo bakali ka moi Koffi. Pour bamusu basali ba disque récemment. Ba disque mo bebima. On a solaki na producteur mo ba producer artiste mo ba bimsaka deux artistes ndela moko. Alobi nanga banda salaka moi 3000 ceda type wana. Tilelo la zana ba 2920 na ndako na ye. Tilelo. Elo ekanga eza Bora Fabregas Yamado. Après Yamado atikeli legi na ye selfie place. Album net nini ba biso mutu o yozo lingolo ba album ya batu eza ba album ba musicien. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Ça défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127. Bonjour et bonsoir, ça dépend laquelle vous allez suivre cette émission.
place des artistes qui vous est présenté toujours par Bijou Meta, un VIP, votre servante Bijou Meta VIP. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une émission spéciale. Pourquoi je dis une émission spéciale? Restez toujours branchés, bien scotchés sur www.congopromo.tv. Vous ne serez pas dessus. Voilà, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi et pour vous de recevoir un grand messier. Tout à l'heure, vous allez les reconnaître. C'est au nom des messieurs Robert. Moi, je le connais parce qu'on l'appelle Tuturoba. Voilà. Aujourd'hui, Elonginae est comme circulé un peu partout. Voilà. Les petits frères de notre artiste, les piliers de la musique congolaise, monsieur Kofi Olomide, que je salue en passant. Voilà, les lots vraiment des Tokosola. Nayemoko Tuturoba, parce que c'est lui le directeur stratégique des Kofi Central. Et par rapport aussi à l'album 13e apôtre, et ici vraiment Monde Mobima et Zolobama un peu partout, et c'est avec lui à expliquer biso bamakambo moi ebele tozana biso mulayi mingité moi mukuse mais boyeba pourquoi makambo salami bongo 13e apôtre, Kofi Central, tout ça, Aza mieux placé. Hein, les petits frères de Kofi Olomide, Baraté aujourd'hui, ils ont plaisir, P5. En tout cas, les téléspectateurs, on a toujours branché, bien scotché sur www.congopromo.tv, Bozala de cité. Voilà, Colorado, on passe directement. Bonjour, monsieur Robert. Bonjour Bijou, comment ça va? Oh ouais, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Voilà, merci beaucoup. Émission na biso to facilité ba to bolanda na bango lingala et ça na bien voilà. En tout cas plaisir à trop ya koyamba lelo na émission nanga place des artistes. Mais c'est les directeurs nga na bengo directeur parce que Isa Bongo. Pourquoi expliquer biso c'est quoi ton rôle na Kofi Central? D'abord merci de me recevoir à Lelo, dans l'émission Nabino. C'est un réel plaisir de repartager le peu que je peux hein, avec téléspectateurs, hein, internautes ou rôle na Kofi Central, les alliés à s'occuper de tout ce qui est stratégie, marketing, management. Et la promotion, il y a artistes toujours produire parce que Kofi Central c'est un label, donc il n'y a pas que Kofi, il y aura d'autres artistes qui vont suivre, donc c'est un peu ça quoi. Et cette idée de faire Kofi Central, ça vient de Kofi lui-même, Kofi Olomide, ou ils ont eu un projet ou soit idée et présentant en gros et pas grand frère Kofi Olomide? Non, ils ont idée à Kofi, mais à Solo Lango déjà na Bissopé. Ça fait un moment, mais Alinga qui a matérialisé en gros. Et par la grâce de Dieu, l'élo est commis réel. Hein, est commis réel. Il y a d'autres projets où on se sauve zappé, peut-être dans le dévoilant l'élo nanté. Mais le projet c'est belé. Parce que Kofi a un visionnaire. À moi, ma belé déjà dans la musique quoi. Voilà. Merci beaucoup Tuturoba. Voilà, Tuturoba ils ont une question, en tout cas question il fait quand on a album au 13e apôtre ils ont un succès à ma casse et au tout bimalango kalamingité mais succès en tout cas félicitations à monsieur Kofi Olomide. Il s'habille son nom parce que Yosa Bongo directeur stratégique il y a Kofi Central 13e apôtre aujourd'hui et là on y au contribuer na kati album ou na 13e apôtre. On a contribué dans mon bébé, déjà stratégie, comment est-ce qu'on allait procéder avant la sortie de l'album, à la sortie de l'album, même après, maintenant. Il y a ça, il y a tout ce qui était duplication dans la usine et tout ça là, qu'on dispatchait, moi à gauche à droite, qu'on ça là, ma promotion, tout ça là. Donc il y avait quand même ma remboursé et belé. Mais nazanga mon côté, tout ça va te belé, auto travail en bango. Donc voilà quoi. Parlant de ça, Boza eu mon côté ou Boza va te belé. Total Kibongo documentaire, il y a Kofi Olomide sur Trace Africa.
on a vu c'était juste la famille. To éviter zosalama makambongo comme salama entre famille Kofi Olomide comme ko se méfier na bato libanda na ba particulier to ndengeni parce que au moins ba mususu pe ne olobi zayo mokote mais to koka pe ko mona ba on a kata documentaire wana mais to moni bangote du coup to moni kara juste la famille de Kofi Olomide. Bah, sur le documentaire, on a bien le journaliste a tracé Ayaki Alobagi que Ayaki filmé Kofi chez lui. Il s'était invité, donc on va proposer Kofi Baya chez Kofi. Donc je pense que c'est quand même un peu normal que ceux qui battent chez toi, bah mon abao yo. Hein, les gens qui sont un peu proches de toi, de la famille, les gens un peu intimes, c'était par rapport à ça. Ceux qui ont l'homo populaire au public, je pense aussi que mon appel Batolibanda ou Evaza public et tout ça. Voilà. Ouais, parce que l'obami moi mingi biso to tambola to kapé moi trop et l'obami moi mingi quoi que Kofi a comme privilégié na moi famille na trop na makamna musala ki batu susu. Non, Kofi travaille avec tout le monde. Famille la famille Mounene. Donc tu n'as pas vu même pas 10% de la famille à Kofi. Hein, famille à Kofi, la famille Mounene, on est une très grande famille. Donc Bao Bazala qui étaient peut-être pendant le reportage et puis Bao peut-être Bazala rappé un peu inclus dans ma salaka. La preuve Bomona il m'a mari faté. Bomona il peut m'a mari taté. Hein? Bomona il peut on a besoin de soutenir Basanda Gazali à mon anagi kaka peut-être dans le concert. Donc voilà quoi, ils ont une circonstance. Les circonstances, ouais. Merci beaucoup Tuturo, en tout cas émission Nabisozo Kenango Kito mingi ba dédicace spéciale et à toi ya Willy Moucheni babi Koda Mboka Koda Mboka ya Willy Moucheni Bambote Belé place aux alliés à toi Rita Mabanda sans oublier mon mari babi César Amundala yozala awa. Des gros bisous à toi. Restez toujours branchés. Je me permets de vous poser cette question parce que en fait, on a vraiment la landa qui documentaire. Il y avait une question au Baposa qui Kofi Olomide sur Makambo et les Kawa sur les viols par rapport aux filles au Baporta qui Kofi Olomide plainte. À propos, il y a Kofi Olomide et Zaki. Ezaki vraiment bien été, c'est comme si aza dessus comportement ba fiwana yo personnellement et ça la ndenge nini actuellement aujourd'hui et comment ko bloquer mon makambo belé na niveau Europe. Bon, au moni le kuta te ou melindenge nini et comment on n'a jamais vérité. Makambo ba fiwana ba sala bango ba yebi place baza mais je pense que batuni surtout ba yebi que Kofi Olomide ko violer moi cité encore violer moi cité ba fiona ba loba wana pour bazwa peut-être ba mikanda na poto tout ça là banini mais c'est quelque chose qui nous attriste tous qui nous a beaucoup affecté et même lui-même l'artiste. Mais tout a évolué dans le bon sens. Tout a évolué vraiment dans le bon sens et justice est au Kata Makamoro très bientôt, très prochainement. Donc, Batouba Zalabango rassuré. Donc on a vraiment dérangé par rapport à cette histoire. Bazo c'est la artiste mais on voit toujours rien. Si et au Kata Manango. Au moins l'État français bazana moi nemo basai la Makambo. Hein, justice ça nenge nango la Makambo. Basalaki et puis là maintenant on arrive à un stade où il faut vraiment que Makambo ait la tranchée vérité bana et puis Moutou Azagi lésé na Makambo na surtout c'est Kofi Olomide na bao yaye mon bao biso bao tozo mona pasi mingi na Makambo to ça lelo ba Sanda Gazali bao souffrir tôt même ma femme Gigi Amna ça sera très peiné maman nanga n'en parlons pas on a belé babé maziku na balo ba Suisse ba Izebola tout ça là tu vas moi belé ba souffrir na Makambo na penza quoi mais justice est au cas de Makambo donc base à la mort rassuré donc vérité au temps na longa atongo ata bouton il y a le côté où mais là il trop mais Kofi Olomide lo mona nzimo mo lobi tant nzamba tindaki mwana ye Yesu na mokili Satan n'a pas tindaki yo aye
komba mona Satan yaki lokuta moi nango pa lingaka bali ndoki baboti donc tout le monde a wa lukela ba problème kaka kokulukela ba problème kokosa na ba mabala batu na basi ya batu na mibala batu donc voilà quoi mais justice est au cadre dans makambo donc soyez rassurés. Ouais. Donc je crois l'année prochaine Simba parce que batu baza vraiment soifé ba mona Koffi Olomide na Europe au 13e apôtre en tout cas ya boué salamate mais et salami ils étaient qui na fanatique qui na lobby en tout cas ton dimara son mutasele lora bien il faut ton dima et puis Koffi Olomide c'est un type à respecter voilà ils a qui fanatisme mais c'est comme ça bon dima yango voilà. Non au lobby na yo le moins le kutate au lobby la vérité d'ailleurs au lobby en moi mouké pour moni et pas nabiso lamboka nabiso ba balinga vérité trop pénaté so banolo bango mingo mona ba no telemela yo mais au lobby ça solo non Koffi va revenir justice ça musa nango Koffi va revenir et makambe belé ozong en place déjà makambe comme ozong en place même na niveau musique amboka nabiso sur landi lelo na ba télévision ba chaîne étrangère ba trace on a totangi ba mususu ezali belé au sentir pendant que tozongi na place nabiso avec 13e apôtre lelo toza numéro 1 la musique du monde. Motor Boyangazate, disque on est bimi, ça fait exactement les lots 16 jours. 16 jours exactement. Donc, vu là, on a YouTube, on a beaucoup de soutien sur comme on a combien, 600 000 sur combien, peut-être Sandra Azadi, on peut savoir des détails, on a Angelo Central. Vente très bien. Deuxième, le Zoya Kalaté, vidéo Péobima Kalaté, donc ça va. Donc tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ça va très bien. Siko par rapport à l'album Kandenge Bolobi wana tozo mona pona ko album wana toko sandenge nini eza wapi po eza rechercher beto yebati toko zo ndenge nini album wana 13e apôtre parce que bato belé batunaki en tout cas bato belé batunaki album tozo yebati toko zo ngo wapi basala ndenge nini ba contacter nani basala ndenge nini po bazo album o. Bon, Koffi Central, c'est un label. Tout a un siège social à Kinshasa, sur avenue Oshue 62A. Pas Saint James Hall les Ali, Kalaba bien 5 sur 5. Donc au bazar en Afrique surtout Afrique centrale, au Mboka Pemeni, Brazza, Angola, tout ça là. Siège Zawana. En Europe, tous allés situés na Vanves sur rue Auguste Comte numéro 6. Tous un numéro de téléphone à vue sur ils en a ma CD 01 71 pardon Tangilanga parce que numéro ah d'accord 01 73 07 17 29 je répète 01 73 07 17 29 voilà Sobo Bengi j'espère que n'habitez Sobo Nani voilà non Barozoa Christelle Mangaya chargé à commercial Nabiso Soyupe Bazuete il m'appelle père moi dévié dans le téléphone il y a Sandra Kazadi il est pas chargé à promotion Nabiso azape nanga moi el moi marketing moi nini mais yaza alekinga po yaza mutubene à peuple ce qui a bimi ne siko sentir que peuple yebi ya solo donc pour inviter directement P Sandra Kazadi. Voilà, aujourd'hui, plaisir est à trop parce que Naza vraiment bien entouré. Naza Bomona, le petit frère de Koffi Olomide, Bomona Rabilongi, pareil, parce que Koffi a gêne. Voilà, dans le pandi na lobby kaka. Ah, pardon, au plateau. Est-ce qu'on a pandi na Sandra Kazadi? Il n'y aura personne. Sandra Kazadi, il petit frère à Koffi Olomide. Moi, je suis zolo bakebo tambolara na famille. Sandra Kazadi, bonjour d'abord. Bonjour maman. Bonne santé. Santé très bien. Plaisir est à trouver au Yambo le lot na émission dans la place des artistes. En tout cas, tout à l'heure on a toute roba question qui c'est comme si Koffi Olomide comme autant bolaka na famille na qui est particulier. Non, famille au moni ata ba employé na il y a comme ça ba ngoka ke famille. Donc il a déjà un esprit déjà bolingwa. Ça a un esprit bolingwa même ba ami na pas na ye bazali sou ba ami te ba comme ba frère na
donc zana batunion soit zana batunion ezaka ke à un moment donné na mutu azonga kaka na famille na ye po bayeba ndeni bakoki ko procéder ndeni bakoki ko sala na bolingo na amour. Merci beaucoup Sandra Kazadi eza na ba fan na bino ba téléspectateurs na pe ba yoka mingi Sandra Kazadi toko yeba rôle ya Sandra Kazadi na quartier latin, c'est quoi votre rôle? Petit Viennaït. Petit Viennaït. Viennaït, c'est-à-dire quoi? Wana lobi lote. Te na lobi logo bato ba Hollande ba comprendre. Yonde mutozo linga tam susu. Bona ngati bato ba Hollande. Si bato ba Hollande ba comprendre. Petit vie, asala nini? Aza kwa télé vie logo nini? Bon ngana za polyvalent na marambo ebele na jouer ba rôle ebele. Na jouer ba rôle ebele donc Petit Viennaït. Il azali nenga lobi Petit Viennaït mais aza alingane ko dévoiler ba rôle na mingi te mais ngana lo ba kazali aza chargé marambo ya marketing ya promotion aza le financier mouvement monetinga malgré na position aza mutafuta ngaye. Oh, il y a solo. Donc, on aura de leur photo quand on s'en salaire nanga. Bien qu'elle ait bien, ça là tout à kangi mis sur une enveloppe ou bien avec un chèque, caché, signé à Pessinga. Donc, on a pu financer à Katia Kofi Central. Voilà. Donc, on a pu faire rôle belé. À part on a marambo sous sommet, tout bon bien poser à Katia maison. Merci beaucoup à tout Roba. En tout cas, au PC explication. J'espère qu'il y a banda pour comprendre le rôle il y a Sandra Kazadi bino botunara rôle nae yanguana babi vraiment côté finance masolo fandi koto finance on a posé Sandra Kazadi finance babi koto ya quartier latin. Voilà, parlant des finances ningo lobby ngamoro personnellement na plateau kamusinga qui tout Roba pose na salaire na quartier latin. Mais les quartiers latins, les Kofi Central. Kofi Central, nous avons un salaire. Ils ont leur famille vieux. Nous avons un salaire. Au moins, Kofi Central, je répète encore, c'est un label, c'est une société. Ah, toi en France, c'est-à-dire qu'ils ont un cabis, ils ont un siret, un numéro, un numéro de TV, un tout, ils ont en ordre. Ils sont tous les gens qui ont ça la rapenda. Dans celle là, on a un Tongo, na Tiki Victor Abraham, na Sébastien, na Bolivar Gat, na la maman na Bango. Na ke musala so na sisi na zongi ndako donc ezate ki o ka ndingo zo kanisa famille no au moins na famille no so za na ba ingénieur et qui so senga ki musala zo sala o luka ingénieur o ko luka ta famille na yo so za compétent et surtout honnête et professionnel netinga o boyanga ndeni ndena za na ba proposition na monsieur ba label mususu ba place na kenda wana o yebate. Donc voilà, donc quand ça fait que ça on a bien salaire j'ai yapna solo. Yende mutaki pa mama côté au libéré bambon mais c'est ça na société où ils ont établi. Merci beaucoup Tutu Roba nazongeli sous Sandra Kazadi. Sandra Kazadi nazana question moko. Oza mutu otambolara ba Europe un peu partout en Afrique et tout. Oko m'a appelé un millier. Ok, Irlande là. Ah d'accord. Merci beaucoup pour l'information. Au Tamboulaka, Oko m'a appelé un millier beaucoup de bazo. En fait, bazo finga. Bon voilà, terme bazo finga, kufulu, bazo salamou. Yo siko tant que tout petit à Vienne. Et ça la bonne. Koyoka comme donc tout soit débordé naé. Aba nous raconter n'importe quoi. Koyoka mutamba. Tengane tinga na yoka ba jara ba makambo wana te display c'est comment déjà dans ce bat ba moni Kofi donc comment vraiment pas si pour mutu aloba mabe place ngana za tam suna ba simananga c'est vrai loba manango mais et comme la ngate ke na yoka ke balobi boy ponga so balobi boy na za de mukolo na olinga te ke na benga ya Robert tala ku balobi boy banini tenga mona olinga ba na agir. Après il y a eu sango ok il est kaibou sala ibou ba jara ba makambo ani zara kala mena kilelo boy mutunyo sto yebi place ni Kofi Olomide Azali na mutema ba congolais album asali moni moeto comparango na ba album ba collègue ne mususu ezate po il y a déjà muto ba collègue na ba linga ba se comparer na ye donc il y a za na mutu pena o ya se comparer na été donc musique na sali eza pena po ekota na
na mitema ba congolais nyonso ba africain nyonso dernièrement ko tunauti avana ya na uta otala sur net l'idée drôle bana ba ningana ba pakistanais ba colombie ba mindele ba obina kanga photo selfie ba obina selfie donc pour te dire que musique n'est pas na sala ngo pona communauté nyonso donc côté ko finga wana na yoka ngote. Merci beaucoup Sandra Kazadi nazongi les sous tout roba parce que nga documentaire wana na mikota ki na kati ezaki na question mo roba tuna ki non c'était pas juste ezaki question que na okaka directement réponse ya tout roba abi yeba mara mususu Koffi Olomide a supportaka ya ko supportant des fois ça énerve tout roba parce qu'on kutani ce qu'on a endroit moro bazolo parce qu'on ba raboniti dernièrement Koffi Olomide auto le kanaba makamoko belé ya artiste na biso alobi bo Koffi Olomide mboye motema mabe Koffi Olomide yo siko ba makambo belé wana oui ko ignorer te ouais voilà oui bino mengo saka semblant ba makambo wito sala make Koffi Olomide boye mais mission finalement bolingi nini finalement nini makambo zaki belé avant 13e apôtre mais ba makambo bon Koffi andi maranaï mais yo olobi des fois ça énerve ce qu'on soit comme l'on a terre écoutez ce qu'on a makambo bon tu vas réagir comment? Non mais une interview quand j'ai parlé à Beloro qui m'énerve eza nango na lignée oyo kendeli wana te ezalem mususu côté moko boye fallait ba foutre vie ba droit na ye moko boye maintenant ça c'est mon mususu fallait ba foutre lem sur 747 000 euros ba foutre lem sur 590 moi ça énerve pourquoi boye ba on expliquer yo moi makamoko boye moi tu vois ça énerve moi na so expliquer abinete Robert eza nango rien bon eza nyoso te vous comprenez na sens wana mais makambo na ba congolais moni Koffi tanga tala la TV na ndako na ya tala na ba congolais moi trop te moi pareillement c'est-à-dire même ndenge Sandra Kazadi alobi nga tuturo bandi ba moninga boye na côté nesika mo bandi me wa finga Koffi devant même sauti na planète asika au kota Kepler ezapeka abiso moni Kepler 45 2B ezapeka abiso awa nzambe sa akokisa makambo donc bato ba finga kawana balobana bonga na mopanzi ya bato vous comprenez makambo lobi ya ba artiste mususu wana bon mon artiste mususu abandi bena ko atteindre retraite professionnelle Hollandi non atteindre retraite surtout robongo mabiso wana te moni bato batala biso ba yebiti on ba artiste mususu po émission na bato batala ngona na internet fa lo bagali ka moi Koffi ngana ba artiste mususu asala clip bato batala ngo te mais so asali émission lobi mamba Koffi bato batala ngo plus que ba clip na ye tinani wana tangela biso te ngana ko tanga ba kombo bato wana te mususu ko batala ka récemment na ba même pas ka yimba azana ba bilo lo ba sirki bo ba ko ba si bani mais comme on est pene ko tanga te o ayimba ka o aloba ma mo bo enfin bref ngana zapo na wana te mais bato baloba makambo wana mabe sur Koffi bani mingi zana kana moi intention pena ya moi mabe kaka so tali clip ya nzembo Koffi conforme ou eza suna 13e apôtre bato ba comprendre eza no makambo te ke o so ne tola la pongi te beni non tala ko zana moi si tu nga wana ba jiji wana vraiment na sai na ebisa so croissant na liage chaque tongo bref donc eza siko que bato faut pas comprendre que Koffi travaille autour de lui il a aussi des travailleurs il y a mon pesa là qui nzamba tchara loboko toujours évoluer ne to évoluer voilà donc rien à voir là makambo bato baloba non makambo ne makambo pamba yana otina moni mokili bande banda même Yesu batonga kai Yesu Christ batonga kai parmi ba disciples. Parlons de Yesu nazongi na 13e apôtre parlons de Yesu qui est ouais. En tout cas balobi Koffi na Bible ndenge balobaka makambo ya Bible toyebaka kaka 12 apôtres est-ce qu'on fait libiso 13e apôtre parlons de ça parce que yo mieux placé ya ko isa biso likambo na niveau Europe pour to kozo Koffi Olomide boete na niveau Europe yo za mieux placé parlons de 13e apôtre et continue confusion na milieu chrétien. Donc écoute-moi confusion bazolo baloba pourquoi il y a se comparer à Jésus et au ça la kenalanda qui ba émission moko bon voilà na tanga kumote voilà que alingi oza ko se comparer à Jésus a komo luka pe ba problème na Yesu voilà
Bon, on a évité de placer des Kofi Alogi problème na Yesu. Mais le roi est 13e apôtre, il est 13e apôtre. Au moins la plupart des bateaux, baloba manzambe, bayebi na ba nzambe te. Oh. Na solo belot. Nzamba loba boye, bateau ba talanga ba vérifier. Au livre il y a Osée chapitre 4 verset 6. Nzambe parlait à son serviteur Osée alobi, mon peuple, c'est-à-dire bana ya nzambe, batu ya nzambe sont détruits parce qu'il manque la connaissance. Alors, que bazo la détruit pour diable à makasi pour le côté l'équipe belé ou bien ni. Vous comprenez? Donc bateau pe baloba wana ba yebi na ba on pe manzambe te. Parce que sur la Bible, l'apôtre le plus fort ou le plus célèbre dans la Bible, comme on est apôtre Paul, Azalara parmi les 12 apôtres à Jésus. Moi, je casse la Bible. C'est plus que tu as condamné qu'on fait 13e apôtre. Donc, livre des actes des apôtres, nous a déjà récemment, et Silaté. C'est un livre où il y a la Bible et Silaté. Paul Azaïki, mais Silaté. Parce que Jésus a dit apôtre Sika Barobima, Baza et Belé. Sika Kofi Olomide. On saura une révélation qui est apôtre Jésus. Non, on va contredire. Mais attends, tant Paul va Damas, Jésus a autour de mais Sandra Kazadi Tozo Kayote. Il y a Paul Père, bon, autour tonnerre. Jésus a le Paul. Il y a vous êtes qui Seigneur? C'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Parce que Paul Azara a persécuté les chrétiens. Les chrétiens, mais à partir d'un moment, nous avons changé qui a changé la vie, il a commis apôtre à Jésus. Il n'y a pas mon papa, c'est pour Jésus. Donc, mon bilan, il y a un faux débat. Quand on a 13e apôtre ou 500 millième apôtre, ils ont révélation, ils ont conviction. C'est-à-dire c'est-à-dire pour moi inspiration kaka pour ba muso ba sali ba disque récemment ba disque mo bebima ngana solaki na producteur mo ba producer artiste mo ba bimsaka deux artistes ndela moko alobi nanga banda salaka mo 3000 cd type wana tilelo la zana ba 2920 na ndako na ye tilelo ba plus d'inani ngana salaki yo ya biso yaki na mingi te na 65000 na tikali dans la l'homme sous ya vous comprenez donc batika na bomba mwana ba travailler bamsu babanda osala badiske umeli bambula ebele ebima kate batindaka baporte parole na batv balobaka ebele badimanche nyonso mais eloko mwa malonga tomonaka eza nango te Kofi asali diske na ye asali yango mpuna motu te contre motu te mais asali mpo asepelisa bato asali mwa mingi amoni ke 20 album na musique ya Congo eza quand même ebele alobi asala stop côté wana a produire ba jeune asalaka mwa ba single mwa ba remix mwa ba nini puis voilà biso nyonso toyoka diske moto aloba ke album wana eza mabe toyoka ye aloba. Merci beaucoup Tuturo. En tout cas naza na question mususu et les dernières questions ezaki en tout cas ngai nalandaki chanson ya Monde Love au mikolo Monde Love ndenge mopa azotambusa ni makambo lobi Marie Joseph voilà Joseph andimaki Marie nazemi ya Yesu nga peso na ndimio nazima mutu musu mabeza ape voilà alobi yango bref na kota na kati te mais na kati ya clip tomoni na sima nango Kofi afandi na mbetu na sima nango des films ko bazo jouer rôle ya lesbienne. Je sais pas tant botala ki ba image wana clip wana d'abord yo tala clip wana zaki on pona na bimite Nathalie wana eza question te parce que na mito procès pour ton télévision na plateau dans la minute yo kana question nga olandanga ngona sima okolandanga ngona sima parce que ça publié partout voilà wana to betango ya moko siko na kati ya clip des films ko ba lesbienne neti kaka ba masolo na kati boza sûr que clip wana na niveau ya censure na biso Congo clip wana ko lekana kin na tongo pe bo incertain tongo pe ba ko mota clip wana parce que yo za directeur on pense qu'il nango ba conclusion peut si d'abord ils a yo mto pesi qui net soki ndeni so ndeni ni
Et deuxièmement, moi la musique à Congo, Kofi nze monyo so sala rezana batu mo ba telemelaka musala Kofi. Au moins bablo ba censure wana, c'est vrai que ba sala musala na bango bien, to respecter ango, to respecter mibeko, mais souvent so tali bablo à Kofi ba censurera et mérita nango teza la censurer. Pour ngana batu muso ba sa ba clip mo na bena basi baza à poil na kati, mais les cas na Congo, les gens n'ont jamais rien fait, n'ont jamais rien dit. Au moins Kofi Azali, Kofi Olomide. C'est-à-dire, point barre. Il y a un homme qui a beaucoup de théo, non. Les Arabes, parce qu'il est Kofi, à Sala ou à Sala, la musique à Congo, à Génara, à Génaka, à Sala, à plaisir, à Sala, à plaisir. Mais même Baoui à Génara, Bayo Karana, Kofi. Moi, si naïe, l'aime soit Yoka, Kababel, c'est la vérité. C'est pas qu'Azali, mais à Sali, moi, est belé. Mon papa le tumba ba veta boulay ba papa Franco ba leka ba vie madilu ba kenda lelo na Congo kofaza mutu mo ba pardon papa le tumba zali mais kofaza mutu yo ki faut ba tchaka quand même cycle au azo mérité aza mutu pa papa mo ninga tambola na kita na Abidjan na aéroport Abidjan na ba musicien une fois ba musicien ba ili boso na nga bazwa moi problème mo boye na batani tanga na ye pona tuna qu'est-ce qui s'est passé batona ba monika nga ba reconnaître kanga ba bima pena na ba cabine ba douanier on a lobano c'est du vécu ba musicien ba témoin pour ba kanga nga photo ba vraiment boye oza ba plus moi valeur mo boye ba lexa biso tout sans contrôle surtout za ba trafiquant de drogue ni toko tsara drogue na mboka wana et ça mana Abidjan ça mana Afrique du Sud et ça mana Zambie on comprend. Bref, pour dire que Kofi Asala ba clip était pour na a baby ça ba mœurs ndé batum so balinga ba lo bawana asa musala mo ezala bien que bato en bota na ndako ba CP là parce que vidéo ça quand même le moi film et attirer pe bateau il y a on a de belles choses c'est tout c'est pas dans le sens ce qui n'est non il y a non kana nenga ya sala musala bien. Voilà. Merci beaucoup Tuturo ba émission na biso et commis vraiment na souka nango ba dédicace spéciale à toi à Gigi Amnas des gros bisous à toi na bananyo sonanda na lingarabino mingi na zongi bongo na Sandra Kazadi moi juste mot de la fin na yo et puis motuna nanga izali par rapport à 13e apôtre lelo ebimi eloko nini ya malamu ukoibisana Kofi Olomide et puis oyo ko reprocher na Kofi Olomide pour 13e apôtre ils ont une promotion nango et puis ils ont mieux placé il y a aussi la promotion wana micro yango yo j'espère que Kofi Olomide pe akota la émission oyo ko ibiseni pour ils ont petit ya vie na ningo lobi aroyo kayo te monisco problème na inde pas aligné mamba bien trop aligné mamba bien trop faut monipo azala batika et moi à souffler muki il faut tika mamba bien parce que du moment que moi tika mamba bien ça te donc bandara ko condamner bandara ko lingaka ba chai pour 13e apôtre les albums moko na éviter ndena ko lobelango dans alaxi pena makasi na niveau générique alaxi ke yem ta banda générique mon ya banda générique na ba na moment na batutu bazali na groupe misu bazara ba musicien te misu pata ba pepe calé ya mpanya et même pas kaza musicien place azali donc bazara ba musicien te ba éviter lo ba bengi générique lelo alaxi pena makasi na e abeti pena ba shomo boye o pene kangi mokili po elo ekanga eza Bora Fabrigas Yamado après Yamado atikeli legi na selfie place album net nini biso tolo ba makambo mutu tolo ba makambo mutu po album oyo zolingo benga album eza album ya ba musicien biso tolo ba biso mutu oyo zolingo lo ba album ya batu eza album ba musicien onga na lo beze loko ya Kofi na loko ya Fabrigas mais o wana mususu zolingo lo beza ya ba musicien to go jijango teza ya mutu oyo lingo boulete donc so na biki na solo la ye côté musique eza que asala ande maramba bien azosa maramba bien trop album oyo ngamo de ngana kanga ba chant na kanga ba chant 20 coup album ebima mais jusque là nyos tout pena et télémelinga
nyonso etelemeli ozomona mpena ke nyonso to eza na bacouleur ya bien nyonso to mpena eza na bacouleur ya bien ya bien vraiment ya bien donc eza album moko mpena toumela nango mpe ekóma na moment moko boye ntan mosusu tokozonga ngai na yo obanda osola nde mosusu okóma na langage mosusu. Merci beaucoup Sandra Kazadi biso mais na baclip wana mpe na baclip wana mpe ndenge outi oloba wana sikoyo ndenge na tuna ndeni yo oyebi ke bafille wana baa balesbienne bafini wana oyo bazali na baclip wana ndeni yo oyebi ndeni mission otuna ngango après na mito ngam donc poser ba question dans ce sisi moi surtout sisi à proposer ngango et ça la moi jamais. D'accord. Okay, c'est bon. Donc album vraiment batu nyonso tout au baza nango nanu te basala l'effort baluka pena bazala nango pena bandako po album oyo eza pena album moko Koffi Olomide asalela biso ya boete ya longtemps. Donc po pena 13e apôtre atie nyonso na kati na atie pena nyonso vraiment o to bandai ko bomba achango na kati ngabunga po nanga na omono nze abimiseli biso 4 albums abimiseli biso mbamoni ti 4 albums na mbalamo po album eza ba 10 titres eza ba 10 titres mwana obenga nga so omoni elongi na yo ndima teke mwasa bongo azana na mokili donc album eza ba 10 titres yesko abimisi yango mbala moko neti 39 ouais. Donc ngapo nanga aseli biso pena makamwa bien album mo pena ya très bien tozwa temps ya yoka ngo soko pesa mbote na vena nga bubuli yondela likonzi protège place azali tozali dernièrement na remerciement ya fête na ye na maman Nicole na pesi ba mbote vraiment bazala bien ba umela ba koma ba koko ensemble eza esengo. Merci beaucoup Sandra Kazadi, plaisir et à trop parce que pour répondre vraiment à l'invitation nanga. J'espère que prochainement ma solo est belé ma continuité album ezo kedokene to kutana lisusu na émission mususu. Merci beaucoup Sandra Kazadi. Nazongi lisusu tout roba poto clôturer na tout roba je sais pas si on a bossani loko nga na bossani yoloba je sais pas na bossani loko lobeli pena 13e apôtre tote na lobby 13e oui na lobby 13e apôtre pour na auto tout à l'heure papa na biso Sandra Kazadi pour la promotion et album et ndenge nini bo lobby bref yoko continuer pour na par rapport il y a 13e apôtre à la niveau Europe est-ce que boza dans calendrier moko ke ba concert ko betama ou je sais pas ba soirée ba je sais pas parce que vous avez mieux placé na niveau Europe. Non pour na koloba likambo suki ezaka batu ba consommer vena 13e apôtre yango yo les albums mo salama bien hein, c'est une première la musique à Congo et même en Afrique coffret oyo ba côté na kenda osala ngo kuna na ba Europe de l'Est ba sala non coffret ya manenge ezango ezate hein 4 CD boina livré kangama na livré kanga fungolango na livré kangama ensemble il fallait que vraiment ba design na bango asalango hein asala lo mo exprès pour na ibi manenge bimiwana bref on est à côté extérieur mais contenu nango banzembo eza pena bien omonika mutu mo azusa banzembo azolobela batu bina ke basi balingi non mibali balingi basi bana passer moke mais basi balingi mibali bana ba venir à monene ndente ba biso ba oyo mais oui pour ce zolinga jomo bo mona ka ki makamuni ya mwandenge OK ne musika te on comprend donc 4 CD yango efungami yango livré pe yango ya 56 pages CD 1 2 2 et puis bato bazolinga ba pirater disque so balinga ba kosa bato ba comprendre que CD na CD na couleur nango CD 1 est bleu il y a 2 est rouge 3 est moutarde ou ya souki est noir et puis na simeza boye donc ils appellent salamagi na ndenge moko boye toujours pendant temps avec Lino graphiste na biso na yemoko Koffi des fois on dormait pas moi sinanga zaro se plaindre Robert tu dors travailler des fois boutou bango na Afrique ngaya wa musu na États-Unis musu na ba mboka wana donc voilà quoi donc ba consommer un album on a Paris donc ba rozango pas na biso na Koffi Central tous en avant métro Vanves 6 rue Auguste Comte numéro de téléphone et Samaki et puis na kin na 62A au Choué et puis ba soirée 13e apôtre Banda na Paris au Salango normalement le 11 décembre
na Bruxelles ils allaient avant ils allaient le 5 décembre na Londres au banda déjà tout avant ils reviennent au mois de novembre je sais plus trop exactement la date mais Bilo Agnos déjà prévu et bah concert en Europe en Afrique Rosala donc toujours ça tout ça passé normalement il fallait même mettre à 4 c'est-à-dire CD1 mon colonango 2 3 4 ce que ça problème à la salle et puis la disponibilité pour toi mais ce que Simbité to Kabula même 62 2 concerts 2 CD jour vendredi samedi 2 CD sous semaine au Hollande donc tous les arts pour se préparer bah sombango ça vraiment un bonheur moni disque na auto lo bangwa na lobaki on a répété na banze moninga zawa na lo ba zwanga bien tonton na opéser ba mona oloba ezali impossible moto alinga musique na Congo ayoka album mobimba alinga tanzembo moko te je dis bien ça impossible so moto mo album on aime be faux album checker bio mona sana moi 98% kindoki oh ya solo oui na mutema nazolo bana yo pomoni musalo yo Koffi Olomide sali so nga na rande konete nga na somba ba disque pe belé sukoleka pour asali pela musala mo bien on comprend moni mutu musuza oloba mama musuzu mona moi si nemso bana problème ayo ka nzembo au senti moi ça changer imera ça le table chelo mo banini mara moka yo qui c'est-à-dire à se reconnaître na kati abi ah chérie on dirait qu'on a fait cette chanson pour nous hein. Vous comprenez donc là musu yo mo pozo yo kanze mo même sanda kazadi récemment balinga ba mbouye mukema ayo ka nzembo ya 10 quiz yemo sentir benaki ah mère nanda ko makambo échanger même nzembo vient sur Freddy Taga na pesi mbote place à ali c'est-à-dire ba chanson mo na sur vendre yo qui au sentir ah non makambo bien pesa na album bref aseli makambo qui a ko éduquer batu nzembo mwana ezawana un conseil na batu batika justement batonto na mitema mabewana na batantino na bayo kanzi mamwana pour bango soka bandi kozwa okomi ndoki o 3F o boye o comprendre ah ngana otonga immeuble na ngamo quelque part na sud de France les les années normal tant aussi le monde o tout bandoki asimbaki si boye na bo on comprendre donc ils allaient non ka bon donc pour na Congo même yo mukolo sa chaîne yo mo ya télévision pour le monde aux na Congo promo tonton na patron na bino faille barré aux apena joyeux aux apena important tonton so zo ka moi pété Raf Ngindo bonjour place aux alliés faut aura bijou mettre na valeur mission moko sala boye bato ba là o mabe bani o lo ba na vérité o bato balinga yo katina mboka na biso nga na appuyer yango na yebike ba makambo mbongo za ma mfort dénoncer pour que bato ba changement voilà donc mutu a contribuer à la société na ndenge na yozo contribuer Koffi contribuer ngai Sandra ainsi de suite donc voilà quoi donc elonga nga na oloba na bato ba éviter kosomba pirate original yango yo botala lisusu bien ndenge zali moi pas si pour bato baso original tout trop te za nango pas cité au monde ndenge yo za na somo kasi yango nazo laxate tonton filmer boroyo original yango yo donc eza boye donc faut mutaye lo final lo eza bona livrer nango makambo nango tout sima nango yango yo on comprend eza bena boye livré OK fait des autres comme à la combien déjà DVD zoya kalate et zoya nango kalate prix nango combien coffret bisoza ba grossiste tout on a pris na biso ya gros ba détaillant pe ba na pris na bango omoni et pas na biso pe na prix nango ezalaki nango prix moko batunyo so ba yebaki yaki nango 20 € na Europe awa na prix de gros mais na ko cha 5 € so ngana so mbaki bien tonton mo so ma cha 5 € na tiki 25 musa cha 30 ainsi de suite omoni et pas na biso eza ndenge wana nga tuturo bamna oloba awa donc moto azwa te o so ndeni donc to boyi bato ba okosa ke ko fazo te ka CD $50 50 € c'est faux a tu même ko sala 2 jours na kin ou a te ka même na $20 azo signé ba autographe akangi pe ba photo na ba fan na ye omoni pona olakisa batu ke tout ça na te poto to ruiner batu bani et suye biso mbongo ebele o sa CD yo izambongo na biso ke ba sali yango exprès do ba design wana ba zwa moi ba 24 jours pour ne pas arriver à la conclusion. Moussa Sagi a Milai, Moussa Sagi son neni, il fallait que ba pona. Donc il fallait qu'on foute à Batouana, il fallait pas ça. Donc écoutez, ils sont moins belés. Bref, c'est un bonheur qu'il faut avoir.
ngana obengango ngana zo bengango za champagne ya ba discothèque mon ba disque mtu ya ngolo kwa mo ba Stella musolo kwa ba Henken mais aussi za na champagne et puis quel champagne même pas ba Dom Pérignon ba moitié chez nous za ba cristal au mulangi mo za ba 17000 lo ba tout ba eh pas speaker ngale kana TVT tenga au moins bato ba hôtel biso ba sepela na même so vérité bato ba hôtel biso belé ba sepela on aura le droit Kofi non Kofi même lobé. Bon, tout ça, moi, je tata, na maman moko, mais azana caractère naïe, na pena na caractère nanga. Mais ce n'est pas une honte na zaleki à Koffi Olomide, au contraire. Et puis na vie batu belé balinga baza na position nanga. Merci beaucoup. Na zana na makamu nanga musuna sala mais là je travaille vraiment avec mon frère pour n'encore aider na mon kamboto lo bawana. Merci beaucoup Tuturo bato komi na suka ya émission na biso siko na ba soirée bato bako contacter bino ndenge nini pour na soirée le 11 décembre. Bakomo nango e obima na ba social media ba fiche obima. Biso ça makambo bongo te. Bato bazabna averti, ba mona ba fiche obima, ba annonce, ba nini au salama dans les normes. Do bato mona ndenge Sandra Kazadia lobara dans les bons. Donc ça m'a dans le bon et puis bah on monte quoi et j'en profite pour appeler ça mbote na ma maman chérie maman amie maman abote so star des stars maman amie bambote belé parce na papa nanga papa Charles là où ils sont nzamba batela bango maman Rita maman Aline na pesi mbote na bana na biso nyonso Victor Abraham Sébastien Olivagat Dington Place Aza ba Sanori Christophe na Christopher ba Del Pirlo Saint James Didi Stone to na bana mo ebele ba petit ba neve nanga Gaëtan Yves ma ami Darosa na bosani nani Sandra yazo moi relève pour sanité nyonso le bien koki. Donc voilà, merci à toi d'être venu. Na tonton na biso na sima na caméra. Chris Colorado, il faut sentir ninga zo la caméra donc vraiment félicitations et bon boulot, bon courage et surtout na Yopé, na Congo Promo, na Raf Ngindu. Merci Nabino surtout et puis voilà quoi. Merci beaucoup Tuturo parce que au répondre vraiment à l'invitation manga plaisir et à trop et bien que isuki le loté et qu'on continue ba makambu eza ebele en tout cas merci beaucoup Tuturo nous sommes arrivés à la fin de cette émission je n'appelle mbote mbote belé na ba félicitations et pas Yemoko les piliers de la musique congolaise monsieur Koffi Olomide place aux alliés depuis Kin en tout cas ba félicitations parce que au sali musala moko eza correct tant que ça le roi bien il faut qu'on dise pardon boton ngate au fanatisme té na lobby vérité pour je mettre à l'obara vérité voilà en tout cas bah félicitations et belé parce que tout le monde comme on aura selfie bah tu baye bagi na ba on pété ozara na téléphone moyebi tege soko chebo selfie Koffi Olomide ye nango tondima en tout cas bah félicitations et belé et pas Koffi Olomide na pesi bambote belé na ba tutu bolinga bijou meta vieille puis ba bibi rouge il y a des mains il y a blé il y a des rouge donc bijou meta alingarabino mingi ba bolinganga la lingarabino pa pe bolinganga te na lingarabino te voilà monde etambola bongo ba dédicace et belé na maman na maman Chantati Dibi à toi mon mari César Amunda la place aux bambote et belé na bana na lingarabino mingi merci à toi Chris Colorado pour na ba image babi Sarana na ngoka et toi Raf Ngindu depuis Boston na lingarabino mingi restez toujours bien scotché bien branché sur www.congopromo.tv vous ne serez pas dessus na bijou meta VIP. Bon, prochainement, na émission sous place des artistes. Voilà. Ciao. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment, la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo Promo. Oyo, les amis de Moussambate. Tembena Moutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur a fini nous petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Landa, ba Potonios Belgique, ba la Potonios. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibolandango. Il solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond mais silite. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com
Sheriff Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tout ça na Boston on a raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi ke biso loko tati na bakili. Tara Congo Promo, toko ta partout. Bango ba limiter monsieur loko ta partout. Donc abimi si biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site au niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV, Raf Ngindu number 1. Babi 001, Talara State. Niveau Matoso, vous avez en États-Unis. Niveau Waboy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a vu ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, et que les boussons. Raf Ngindu n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux Salle. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo Promo. Oyo, les abus ya Bosambate, Tembena Motote. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya salle mokilina. Esia, ingénieur a fini nous petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV. Toujours en direct. Pour la Portonios Belgique, la Portonios. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie babi bolandango. Il solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fondé silite. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Sheriff Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tout ça na Boston on a raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi ke biso loko tati na bakili. Tara Congo Promo, toko ta partout. Bango ba limiter monsieur loko ta partout. Donc abimi si biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site au niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV, Raf Ngindu number 1. Babi 001, Talara State. Niveau Matoso, vous avez en États-Unis. Niveau Waboy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a vu ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, et que les boussons. Raf Ngindu n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux Salle.